Mbote mingi bande konangai ya masolo ya sika epesa mibongo na wabiso leki makiese pati label na pesi pe mbote mingi na bande kona biso ya Radio Congo Dieto, radio ba nationaliste Congo. Lokola pe mbote mingi na ba oyo nyoso balingaka vérité, ba peuple congolais, ba makesa bande ka bundu da Congo, lokola bande ka bundu na mayala, lokola pe ba combattant na ba résistant oyo bazoko bunda bitumba ya solo. Na pesi bino mbote bande kona ngai. Ezande kona bino Kinsala na zongeli bino pona ma préoccupation moko boy poto ko tikate esika tu ba vie des ali to bisangi bino ke ba mbeba isalami mingi na ba radio lokola ba kimi ba ye na bilili ebe to kimi to na bilili to landi bango pona ko corriger bande ko vi biloko zo le kana bandundu parce que bandundu c'est Kinshasa c'est le Congo central. Donc il y a péril en demeure. Il y a nécessité. Nayaki bongo pona lelo na mekako interpeller ba député ya Congo central. Mboka nangai. Bande konanga ba député ya Congo central. Député lokola tokomona na latin. Député tous elinkolo ba envoyé délégué oyo ville, collectivité, nation atindi po akende kolobela ye na pasi na ye pona mabele mayi zamba na ye avenir na ye prospérité na ye libota na ye babengi bango na lolatin ba député tous ba envoyé na lopoto député yango na ye koloba na bino ba député ya Congo central. Boza ebele ke awa na diaspora to yebika mibale Jacques-Claude Mvwemba na ndeko na biso Albert Puela. No, Fabrice Puela. Nde to yebi epe to yebi li bango mingi po baza batu moko bazalaka moko ne mona se bazala difficulté ba ko sala rectification ba ko ganga ndenge pe to tia bango ka bandeko. Sinon nde to yebi bango te lokola bandeko ebele ya Congo central to yebi binote comme député parce que misala dozo sala ezo marqué nango peut-être diaspora Congo te. Nation Congo atindi bino a voté bino a pe bino confiance. Alobi bo kende Kinshasa kolobela ngai. Pona zamba na ngai. Pona mai na ngai. Pona mabele na ngai. Pona libota na ngai. Yango Nation Congo a voté yo député to bengi envoyé député tous na latin. Envoyé délégué. Okende kolobela ngai pona ba cas particulier na ngai. Tala mission na yo député ya Congo central. Mais to moni na kati c'est bien to yebi ke to solo baboyi boza na mandat. Mais nous sommes dans un gouvernement de fait. Nous sommes dans une situation de fait. On n'a pas le choix. Accepter le cas, donc on vous reçoit tel que vous êtes. Nous sommes dans les voies de fait. Bisotou, naviguer dans la voie de fait. Rien n'est légitime, rien n'est légal. Mais parce que la nécessité oblige qu'on vous appelle ainsi, honorable. Acceptez qu'on vous l'appelle ainsi. Et on vous appelle tel que vous êtes. Député. Oui, vous avez un député. Si bien que loi permette binoté. Vous êtes des députés, mes frères. Mais mission na bino ezani pour nation Congo atinda ki bino mission. Mais to moni pe ndenge bo bandaki na ndenge bo silisi ata mo sapi moko ebele mandat tu ya députation esili ata mo sapi balakisa te na parlement. Bazali ebele. Donc ozela ka fin du mois perdu meleki. Osali nini na mandat na yo pour na Congo central. Yo député ya Congo central. Pona biloko tout opso to yebi ebiki na Congo central, c'est Némo Natsembi qui a sauvé la région. Kombo ya Koba Congo elongo ezongi Congo central. Némo Natsembi ta kosala ba développement na kati na parlement.
Boza wana, et pourtant il va voter na funa. Ne mona se maza Elia, ce Congo central te. Aza Elia funa. Mais azo ko plaider na funa, pe Congo central. Voire même, il partit de Bandundu, voire même les Kasaï. Pour Alobaka yango, on a vendu la terre de Kasaï. En 2005. Yo, député, envoyé spécial de Congo central. Au Salinini pour la bande à Congo. De l'ito tout na yo, lelo. Si tu as dit bata bundi de Maya à la France. Tu as dit bata BDK France. Tu as dit le kola yo. C'est dans nos obligations parce que bitumba pe baliwa, et ça toujours na konti ya bundi de Maya na. Na konti ya bundi ya Congo pour la Congo central, hein. Le kola pe Congo. Mais na ligne tout na yo ndeko député. Congo, ya Congo central. Peuple Congo atinda ki yo na mission. Na Kinshasa. Sala bilan, et l'on nini yo réalisé pour la Congo central. Pour tout ça, ba téléphone. Ba Congo ba sisi ba université de ba région. Kisangani Katanga. Ba sala kate. Pour na Katanga pozo musala. Il faut ça originer. Ce n'est pas facile. Lelo yo na Katanga pozo musala. Ce que ça originaire te. Ndeko nanga Fabrice Mpwila yokangai. Jean-Claude Mvemba. Yokangai ndenge ba ne Congo bana ba souffrir ba sisi ba classe na Kisangani na Katanga lokola pe ba région sous ba kendeki koluka bisala ba ndeko ba koma soki ndenge nini parce que ba sous-estima ki ba kantia ki baza na Congo mais ba moni ki baza ba véritable mungisi le pai ba kei ba beleli mutaki sala mekana kolobela boye esika to yaka tala ndenge makambo ekoma na Katanga ba étudiant ya ba Congo bazo sala te bazo teka ba économiste ba licence ba teka ka ba changer de monnaie aza na recommandation te Katanga il faut ça la recommander pour bazoyo ce n'est pas facile ndeko député ya Congo central yo ozo lobela nani peuple to nation yo ozo kolobela peuple o wapi pour ba voter na Congo central pour la nation Congo mais nation Congo et ça peuple o azali vivant na oyo même azana libumu ya mama na botamite il faut ko bongisa mabele po ela ko botama akuta yango na ita kitoko soki bozo ko teka yango soki ba kota 1950 badi ko bima soki ba amphithéose badi ko ya bana o ba ko botama sima ba ko fana na mabele nini ndeko Fabrice Mpwila ndeko na ngai Jean-Claude Mvemba bolobi ba votaki bino na ba Congo bozo sala ni pona Congo central po bitumba tu nemo na semida zo bunda yango eza biso bata bunda maya dito bunda bitumba Congo central. Comment yo zali député zo kwa kutelemisa Congo central te? Comment yo zali député Congo central ba voter mais ozana parti politique oyo ko kotelema et rejoindre bunda maya na kati na terrain? Comment ça? O ba voter ke to ba domaki yo. Ndeko na Jean-Claude Mvemba. Fabrice Mpwila, viens nga. Ndenge ni bana ba Congo ba komi ko sommet na ba province partout ba kei mais ça va na bino pour ça ba député ba Congo pour ni bo tiki bana ba zo ko sommet na ba province mususu kuna na Matadi kuna na Mwanda ba woyo ba zo souffrir ba zo sala te Perenco a ko exploiter pétrole atie ba conteneur mais alala kana Angola na poko hélicoptère yeko zoyer na tongo yeko zongisa bango na Mwanda bas bureau na conteneur pendant 10 ans yo bino bozawa na ba député est-ce que le parlement ba yima makamboana il faut ne mona sema sala musala boni yemoko balingi ba balkaniser Congo central ba diviser yango a morceau ndenge ba diviser ba province mususu poto banda ko bunda bantandu na ba yombe be singome na ba maniaka to banda ko bunda ndenge Yesu sala na Beni lelo ndenge Yesu sala na Kasai ndenge sala na Katanga to banda ko bunda ndenge ko sala lobby na bandu de sika batiki bangombe parce que mabele wana batiki bangombe n'appartient pas complètement à l'État, c'est la terre qui appartient aux tribus et aux clans. La terre de Congo n'appartient pas absolument à l'État. Et ça baville quand on dit que la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. Alors nos ancêtres appartiennent à qui? Ce n'est pas toute la terre qui appartient à l'État. Il faut qu'on falsifie, qu'on revoie la loi Moyibi à Bakajika. Tikaki. C'est Bakajika qui laissera cette loi. La terre et les sous-sols appartiennent à l'État. Azuma Beletu Abandundu, Olieba Tonga, Yate Kango Balopango.
lelo ta bandako ndenge soko kokweya sans lotissement bandako soko kweya. C'est bakashika. On n'est pas obligé de rester esclave, il y a pas de loi. Même dans l'occupation, on peut bousculer les choses. Ce qui bino, vous pouvez bousculer les choses en attendant tous à la libérer et que les lois changent pour éviter le pire. La terre et les sous-sols ne peuvent pas complètement appartenir à l'État. Parce que c'est l'État qui autorise. Mais ce qui est une union d'intimation, c'est un fédéralisme. Pour l'État, Kassai est là. Parce que l'État de Bandundu est là. Bako bloqué Bango. Mais parce que l'État a centralisé dans Kinshasa. C'est l'État qui autorise. Bandundu Kolobanine. Kassai Kolobanine. Baleki Bangomi, Baleki Bakuti Mboka Mupaya. Et le ministre de l'Agriculture valide que non, Bangomi est en bon état, Bangomi est en biso, Baye Potolia bien, Toboy exportation extérieure. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire, mes frères? Et ça, rôle Nabilo va député. Donc, vous ne faites pas votre travail. Jacques Nwemba. Les lois de la Congo central, il y a amphithéose, c'est ça qui coule, ce qui m'a dans le sémité. N'est pas député à Yambokani. C'est moi dans 5 minutes dans le village tout. Pour contrecarrer le projet amphithéose, il y a Congo central. N'est pas loi qui se comment jouer le quoi dans Hong Kong. Tout le monde a binoté, hein, Floris Mpouela. Bon, ce qui parle en Bossa Langoapi. Qu'est-ce que vous avez bousculé dans l'année tout mandat dans le Bossa pour le Congo central? Bana ba Congo, ba Sisi, ba Classe, ba Lubumbashi, ba Kisangani, ba Salakate. Parce que là, la politique, ce n'est pas comme chez nous, les passoires. Hein. Il faut être moutokiama pour poser mon salaire. Bazou salate. Mais ça, travail, rôle d'abino. Il faut en parler. Bon, le parlement. Que justice, et ça, on va prouver c'est tout. Tout le monde est congolais. Bazou doit cailler dans mon salaire. Bah, on va zangir les recommandations. Bazou mon salaire de hein, de Albert Pouila, ce qui Fabrice Pouila, yo, Jacques Nwemba. Bino bazou va élire à Congo central. Mais misala ni bosa ba musuku to yibi bangote bon le bela na Congo central bazo ko chômer même na matadi tala ba yombe ndenge bazuma boma si oui bat ba oleka 7 ba yombe ya bazo ba français ya liwo ba yombe ba simbi ba kisi rien que poison musana na province na ye parce qu'il y a pas moyen. Il faut être recommandé, faut parler swahili, faut parler anglais depuis quand ça musana anglais na mboka et ça musala na bino ba député ya Congo central bo sala musala wapi. Les gens souffrent dans le Congo central. Tu comme côté Kabama, il y a 4 provinces de Bissomoko. Bosala Musala Wapi. Un Jacques Nwemba. Yo, j'ai député à Wapi. Floris Mpouela. Bilo Bosala Musala Wapi. Dans le mandat d'Abilo, vous changez l'île. Dans la Ligue 2018, si bien que vous n'avez pas de mandat, mais on espère que vous serez toujours là. Parce que mon continent Bilo Zawana. Donc, vous êtes dans la légalité informelle. S'il faut forcer les mots. Vous êtes dans une légalité informelle et on n'a pas le choix. Mais si ça sera ainsi, alors essayez de plaider pour le Congo central. Comment ça n'a été? Congo va faire le Congo central. Baza partout. Baza souffrir. C'est à vous. Gouvernement provincial, vous avez une directive pour le Congo ou Bima. Bah, il y a six classes. Bah, on s'en a dans la province. Politique, la province, on les a bloqués. Et là-bas, ce n'est pas comme chez vous. Voilà le message na tindelo o biso tozui. Na yebi ke David o komela yo un jour. Tenir yango koti ke ozali na baleki ba sisi ba classe na ba région mususu. Kuna ba blenda soko sa originaire to ko sala te. Il faut lettre de ngai moko leki na yo. Et na sisi classe. Na koti sa mo papier na cadre ba tribalisme oyo na groupe ba tete la ezalaki à l'époque na Ofida c'était Beye Djema. To salaki 84. To koti si mi bakombo ba tsepso na Ofida. Na sala Lubumbashi et Rwanda avec un chef batete là. Vrai vieux nangai. Mais elle liste yaki na 84 wana 83 bazui bango sauf ngai. Na tuni vient ndenge ni via za ko lemba bi pesi na ngai. Ah. Ce qui